Ok. Bonjour, bonsoir na batutu bazota langai, c'est Julie Poyalama Toronto Canada. Ndena lobaki na kozala mingi bikolo no bandoya. Pona ba sujet o batu bazopesa ngai. Bon, naza libanda moi moyeleki na ndako chaleur. Peut-être l'image je bimi bien te pour na balcon. Voilà. Napesi maman Sabine God is love mbote pela batu mususu botala nga siko bene ba obotala nga na sima nazobeta lisolo mibale tozo lobela photo solo la eza ba masolo oyo ezo salema na ba couple eza teto aka ko beta ba masolo bakati ekuna mwasa mobali bakanga maki balaksi ba te babiloko mususu neti makambo ba dépression nde nazo ba makambo ba 50 eza ba makambo ezo tungisa ba couple belé il faut ko beta ba masolo wana pona bato bazotala ngai bino mo bomi pesa ba réponse ba ope bazana ba idée nde to mona na mona ki touro ele kai kula na beta likambo 50-50 ke 50 ekomi ya mabe ba misusu ba zo respecter sous mibali te lokwa ba chaka 50-50 na kati ndaku donc ekomi guerre ceux qui okuna nini mai sili il faut ba sangisa $1 donc 50 comité là ba mai et comité là ba mapa donc ba eza na oya otala na booster fine oko toujours kokota otali mais le long nazo beta sous 50 et puis na continuer na beti sur la ba dépression. Nasali émission na moni ba réaction ba maman mingi ba misusu ba komela nga inbox ba lobi que 50-50 et la eza ba papa mingi bazoki ma ba responsabilité na bango ba papa belé ceux qui ba na poto ba s'adapter pe kana système a poto au monde ba papa misusu kutu balinga rapé ko tiape ba facture mbongo komi ya matata surtout ceux qui ayebi que moi ça soit bon ban ou bien te moi ça za na bana 3-4 et comme difficile pour papa même à contribuer donc 50 eza nini pour te expliquer bato o baza na mboka pe o mususu ba kota langa 50 ezali que donc 50-50 donc na fin du mois ndenge zakabo et fin du mois ce qui est cookie moi sina mobali ba ye na mbongo ba tiena mesa basangisi ba facture nde na lobaki na pesa ki exemple ceux qui neti facture eza 2500 nyonso bosali ba facture nyonso ndaku ba courant ba assurance à voiture ba biloko tout ba provision boko somba nyonso wana ali basangisi ceux qui neti exemple na pesa ki et pesi $2000 il faut mutu acha 1000 ceux qui paient na ba couple msusu ni les ana CPC $1500 donc faut pas kabola 750 donc moi si il faut pas acheter 750 vous va acheter 750 alors ba maman msusu babi eza ida malamte wana ezali ba papa bazoki ma responsabilité pona mboka na biso ko ya Congo mobali mutu azwa ka relève balobi l'homme est le chef de la famille donc mobali il faut azwa responsabilité na ye donc ba papa ming na poto bakima ba responsabilité loko aye poto akuti système à 50 al 50-50 wana ye akosala susu loko te cheka moi 50 na mbongo susu tika na mona papa moko komaki na se na tangi kombo na zaper na commentaire neza na sina ona sa ki tuko kuna abibo eza idée mo diabolique bon so ko mutache 50 bon 50 wana o etika lisuko ekenda wapi parce que yo tie 50 50 net salaire même sur za 2000 au 1000 bon 1000 wana mususu okenda nango wapi donc eza ba mituna ba maman mususu ba lobi keza ba papa bakima ba responsabilité na bango mingi na poto likambo wana eza likambo moko oyo bat faut batalela yango ba couple mususu eza nango mabete mais ezala te ke basi faut ka bacha 50 non et koza bongo te ndeti ba papa mususu ba vandela ngo penza do banda ba ya poto moi si 50 wana il faut afuta 50 donc comme le kola neti loi moko établi ko na kati ya mariage que loi wana est établi donc il faut changer te or na ba couple mususu ezali
au moins papa azozwa responsabilité ne ya koleka soit msusu azopesa msusu 60% to 70% ya ndaku poto boite mboka otoza nango na poto biso nyonso toyebi soki pe tolobi ke papa afuta nyonso papa kokoka te wana biso tu bato baotala nga bazoyeba makambo nazoloba soki tolobi ke o papa azwa position qui a eu responsabilité au foot ni au sondé en Afrique à kokate à kokrake donc batna bat bazana ba idée na bango ba pesa ki nganga nazo transmettre no ba idée wana on a ti maman o ya lobi nga maman Fanta alobi non mi bal bakima ba responsabilité na bango na poto yango moni babilo kwa nezo salema mingi mais ba mibali mususu bazali o bazwa responsabilité na bango ki akutia contribution a bandi a futinda ku parti ya ebele o etikal peut-être moi ça ko futa ya ndambu donc eza mutu na mutu apesi opinion ne eza pe na tantine Pelagie on a tata moi na nga propre azana Rochester abenga nga pe monsieur Sili alobi aza pour 50 t pour makamwana te donc mibali il faut pas que ndoko sa misala si il faut pas luka des jobs basa pour balesa famille mais na nyonso nde na lobaki na émission bato batala ki ngala za libanda papi donc na nyonso nde na lobaki ezali ndenge bino bokoyoka na kati ya ndako parce que eza ba mama misusu o bazaba epolaka mibali po lisona betaki ezali ke papa lobi ke ba mama misusu bazwaka salaire likolo koleka ba papa donc papa azokoka te yango asengaki ete ba mama o bazwaka ba salaire likolo ba mekana nu kotia na se bazwa pe moi responsabilité pour na papa nezaki provisoire ezate ke pour na libela donc sale mabongo mais soki ba mama o bazwaka salaire likolo ba koki pe kotala makambo parce que ba salaire ya ba papa msusu eza na se mais ba salaire ya basi eza likolo donc eza na kati ya Facebook nga ba o batalite ba kotala mais siko ngai na idée na ngai nazolobela sima mba 50 pour na ngai 50-50 eza neti loi tende na lobi que loi moko eza établi que bo établi loi mo na mariage que nyonso bo chaka okuna che 50 okuna che tomati loko bo sili ekokomisa bino mutema makasi yango moyi ba couple msusu ba komi mitema makasi soki loko sili na ndaku akobimisa te parce que botie loi moko eza établi na kati ya ndaku na bino ke biloko nyonso ba dépense nyonso tokosala il faut za 50-50. Bon, ceux qui sont kenet na ka ba vacances, des bana bazo ke ba vacances boye, bazo bima tout ça là. So boche loi wana établi na kati ndaku na bino ke 50-50. Donc même ba vacances a bana et vous a 50-50. Or bana baza ya bino mibale. Papa ako sepetisa bana na ye, papa akoki ko libanda pepe. Papa akoki ko sepelisa bana na ye, papa akoki ko zwa pe bana mama contribuer te papa zwi bana aller à réserver kuna ba place yako ba jeza ebele papa ko futa mbongo akei abimisi bana na ye na continuer en tant que père donc azwi responsabilité wana. Mais ce que commune na makamba 50 au monde qui comme même bana babima et vous a difficile pas pourquoi pas c'est bo tiango neti loi. Et comme même bosombe la bane loko 50 fois kita okuna fois tia 50 okuna tia 50 pour ba course bana ba biloko wana ndezo sala ke ba couple beleza na ba problème zo comme ça batu mitema makasi yango nga na lobaki na émission na bike moi ça ko aider pe mobali so kaza nango ebele ako aider eza 50 tout comme mobali pe so kaza na mbongo akozwa responsabilité pour tout le monde ba papa na biso pe na ba Congo no mona papa pa l'homme et le chef de la famille zo sala mais siko eloko msusu ezali parce que photo ke na ndinga ba contexte na poto na Afrique eza différent. Pour ba maman msuba biba papa bazo ki ma responsabilité na bango mobali fois ça la nyonso a ki pe azo responsabilité ne parce que bible lobby l'homme est le chef de la famille mais il faut to kenda rappeler na ba contexte na kin bandaku eza cherté ke awa pour na kin mutako s'en sortir pe azo wenda ku msusu ba $200
papa pas osa mo musala ba kopo ba nina ko koka po futa ndako na pa sombi pe provision bana balie ozomwa ke papa zozwa relève faut so totali 80% même ya basi na Congo basala raté po misala pe ezate siko biso toye siko aneti biso to na Canada précisément dans na Toronto bandako eza cher bandako msusu mona msusu bandako msusu eza ba 1400 msusu eza ndako a des chambres ba 1500 ba 2000 bato bazotala nga bwana Toronto bomona bandako msusu eza ba prix nini eza likolo ba $2000 bandako msusu 3 chambres moi 2000 deux chambres combien 1400 1500 de na lobby awa ok ba msusu o bazo futela ka ba chambre pamba nde na oloba mikolo ba chambre ka pamba ka bonnet ba loba studio $800 ce qu'on a contexte ya awa so lobi papa l'homme est le chef de la famille azwa charge a okufa avant je vous jure a kokate mobile a kokufa akosala dépression abeli adaye bayo okute penza akufi na ye pourquoi parce que salaire paye il faut qu'on tenir compte est-ce que salaire mobile azwaka ekokoka pona azwa penza ki chef de la famille c'est ça ba question faut batuba se poser salaire au papa mobile no azwaka ekokoka que azala chef de la famille ne l'homme le chef de la famille pour chef de la famille na batu bazolo bezakaka pona ba facture o pona osomba biloko na ndako non eza na ba domaine ebele faut ko extend ngo eza te kaka pona ba facture akoka te nga zopsa minoka mobali moko ta okoka kozwa ki responsabilité ofuta ba facture nyonso na mboka obiso tozana ebite na Europe so bandako eza combien mais awa ba prix na pesi bino yango wana bato bazotala nga ba $2000 ba 1500 suko suka zwa $2000 afuti $1500 ya ndako afuti so bozana car afuti assurance bato bazana ba voiture ba bi ba assurance a car musuza ba 200 afuti assurance a car tozo sa calcul biso no tozo solola afuti assurance a car azora $2000 afuti ndaku ya 1500 afuti assurance a car ya $200 atika na combien $300 bon azui siko l'homme est le chef de la famille ndebino bolingi afuti susu ba facture tozui neti bozana na câble ethernet nyonso mélanger na kati package wana peut-être koza msusu $130 arutika na combien bo calculer bo beta machine bon alobi siko aya kocha provision l'homme est le chef de la famille donc bakaya bana babilo kamwa ba goûter akokoka te eza impossible na poto que papa a sa responsabilité à 100% batutu bozotala nga boyebi ke eza bongo eza difficile même pe na mboka na biso ya Congo l'homme est le chef de la famille bazali sous-souté pour na bino contexte ezali que l'homme doit s'occuper de tout donc ba facture tout nzambe il faut disons l'homme doit faire tout, bah dépense nyonso ndako l'homme est le chef de la famille fois ça là. Non. Il faut toujours côté à contexte. Ngazo beta c'était na kambwana. Ce que ko aider papa de na lobby papa a payé 60%, yo tiata 40 et kozala bien eza pona couple na bino pona ko sauver pe mobali pe abela tende na lobaki dernièrement ba mibali mingi bazo sa ba dépression ba mibali mingi bazo zo ba problème cardiaque ba nini tout ça là ba facture biloko belé nyonso on a faut tenir compte de ça parce que na contexte ya poto l'homme est le chef de la famille ko simba na ngotenga na zo sabino ko simba te mtukutu aloba te o Julia zo kosa e ko simba te bino nyonso boyebi batu bana banda ko zo talanga que papa a eu responsabilité du début jusqu'à la fin foutu ba facture nyonso eza lokuta so moi ça yebi so bongo o mbali na futaka nyonso a futaka ba facture ya ndaku ya sa ke lote yembo na bomba kaka atinda na Afrique tout ça non ma comme na ye à cosine c'est impossible yango
ba couple boye binde bozo vanda na bandako bino na bino ba tout ba talanga ezali kamba ko solola ko bongisa tout ça là ko sala budget ko sona te matate zalate finance ezandenge wana ezandenge to kutina poto ndenge ekosale makaka ndenge wana parce que bino bozo ba love et le chef de la famille bozo tala ba contexte ya ba mboka te toke même na Israël so tala ba documentaire au monde que na Israël place Bible l'homme et le chef de la famille bon monde que ba juif au penja ba juif na talaki na documentaire ba vrai Jew au pa benga ba Jew basi bakenda nde musala ko luka bango bakenda nde ko yekola Bible Jew era bota era koli il faut kendo yekola Torah na bango wana Bible obiso to tangaka te gouvernement mute futela bango mbongo ba futela bango mbongo ba ke ba juif pa o ba tchaka ba chapeau na sima mutu wana ba juif ba ke ba futela bango mbongo ya classe bazo tanga parce que bango il faut enseignement nzambe et vanda donc un juif azobota mazokola kokisi 17 ans automatique il faut akende ko yekola musala ayekola Bible o biso tozotanga te Torah na oluka lien wana no tshela bino bomona mais kuna bo babilome bino bo balome les chefs de la famille mais basi nous tous autour dans la reportage on avait mais qu'est-ce que les femmes font bino bozaka ernyo son église banda tongo tibutu donc ba juif ba sambela ba sambela na mur banda mususu ayaki banda tongo ti minuit avandi kaka alanda ba enseignement basala te bango wana basinde mba okende po ba epolenda ko bango fo batanga baye banzambe ba principe ba bilo nyoso wana tout yango tozolo ba l'homme et le chef de la famille ezalaka na ba finance ten parce que biso tozo on a cadre ka finance l'homme et le chef de la famille l'homme doit s'occuper de la femme l'homme doit payer les bills les factures tout ça là non que na juif na ba juif kuno komona ba juif bazali kuno bazoko tanga ba Torah na bango ba rouleau wana banda ba vanda ki banda ton misusu banda yaki 7h minuit avant dika bazot mituka bo ba misusu banda ba banda biso to sambela te to sa ba vantir na tala documentaire wana bi bazaka nde boy ba juif donc babi bango nzambe nanu basi bakende ko luka bango fo bayekola ba enseignement na bango o nzamba tikelaki ba papa na bango ba Moïse bani na sepele na documentaire wana bozo mona esa ba contexte yango na zo beta c'était la moni ba bazotala nga Joanita Mbote Souza Mbote na yango wana donc c'est ça botala nde contexte pona poto nde na lobi we okoboma no mbali no pamba okufa baya kuta kuna asali arrêt cardiaque pam tadai parce que akofuta ba facture nyoso te so ba futa ke $2000 atika na $0 so afuti nyoso biso to na Toronto ba oba en Europe boyebi ba banda kuna bino ndenge zali montant nini bo futaka au moins que c'est impossible ya l'homme et le chef de la famille na bino bozoko loba wana na pesi bino nini ya ba juif parce que batu mingi ndenge tozo mona batu mingi ba jija batu kaka bongo mona bozo juger na côté mibali te nazo loba nde na sens que wow mupepe mo ezawa na libanda donc batu mingi basala ba jugement de ba benga ba jugement d'Agar wazaki servante ya nani ya Abraham ozalate tozalate me faso bateyela Agar na bakini kuna babimise mwasi mopoma be ya koleka Agar kokaki kosala bongo te boye mais soki botali ba recherche o esala ponga astala mi ba documentaire cette femme ne pouvait rien faire aza boy ba ebisi ke yo fo bimana patron po Abraham azaki grand prêtre neti ba suko ba toche ba millionnaire n'importe quoi na sko servante abi ki fo bimana servante au boy et puis place wana bazaki kuna yende mutaza mukondi yango mo babenga ngo ba jugement d'Agar ozali te événement wana mais ozoko te ya comme si ozalaki yango moni mundele
pour na juger mutu ata muta meurtre salemi faut ba yoka kaka. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce que wana ba kotuna? Mais biso bat batuna ati. Au moins un peu bona kini bat bazo finga pe mibala. Pota mibala poto ba si banyoko la bango ba lemba ba lembele ba sala ki lokote. Mais ba ba teke na poto donc ba biloko za cher, banda ko za cher parce que yebsanga ofuta ndako $2000. Zwa balola ngona mbongo na biso a Congo kunya combien? Et belé. Donc c'est impossible ba maman botala ngana boité eza ndenge bolobi mbote ndenge bolobi que na moni Sandra Lina azotala ngai mbote no yangwana nde ba maman msu balobi ke ba papa bazoki ma responsabilité yango makambo ya 50-50 wana eza mingi na poto tout ça là eza kaka pona koki ma responsabilité te mais ezali contexte yango même na Bible batanga ka Bible babaka Bible ba place monsieur salema selon contexte ya époque wana na contexte nini et salema ki ndemo pe biso na vie actuelle makam tozo ko mona même na poto eza ndenge biso eza na Congo te na Congo ko za même no na $200 nde na lobi okoluka mwanda ko futeli pe bana balie matembele balie soki loso balali pongi. Mais awa soko futi te biso na Congo kune ezalaka o futi pete o coopérer pena pa lupango aleki sio pe muzu ba msusu komo ape ba locataire a mesana pa lupango asenga ke sumbongo te ba komna bono ko famille jour ozwaka futi ndam mais awa soko selka 2 mois 3 mois futi te bakangi ndako ba tuna ote boy donc responsabilité les afo futa soko futi te ba retourna ote boy oyoka ba ndako bakanga bato be bakanga ba ndako na bilo na kati bakangi pozo futa ndako te bakangi akende kumsala futa kate il bayera ya lobi ndako futa deuxième fois bakangi ndako bazu batinjo kombo na collection eza makambo donc contexte nini oyo bino bolobake papa foazwa mbongo nyonso responsabilité andako afuta mama oboma mobali na yo soko linga mobali na yo kanisa bobongisa nde na lobi makambo ane swani saka batu te eza te bokoma mutema makasi parce que so bolandi 50-50 et koma même ndeko mobali no azobela to mwana azobela kisi msusu eza $100 yo kamati olobi fois baksa 50 mutakufi to mwana aye kobela soki asali crise. Donc zala na motema ya koepole mobali na yo na koteli ba papa oyo basala kate o balinga kayu tenga bande ba papa oyo basala kame ba mbongo ekoka ezokoka te nde nazobeta sete na makambo wana ba papa o basala kate wana te wana soko kubengane bengana ko bengana te tika ka bobong c'est comme o Julia ba kibengana donc ba papa musu basala kate balinga ba kayu te wana ngana olobela bango te ngana zolobela ba papa oyo basala kame mbongo ezokoka te okolobane azwa responsabilité ya ndako nyonso ekosimba te na poto ekosimba te ba mama bazotala nga ekosimba te mobali akwa kosala arrêt cardiaque na butu akufi to na poto to na Congo te surtout na Canada nde na lobi ndako eza ekomi cher bota conjoncture babiloko nde mati donc so kei même nde ezaki liboso babiloko musu ezaki mususu moins cher to zaki avant Covid mo ba boîte à tomate musu ezaki 99 cents donc ekomi $2.99 $2.99 centimes. Au moins, matineti 4 fois. Bilo musu pe matin attaque na information babi babilo musu su kalate ko mata parce que eza crise économique. Donc c'est ça, il faut qu'on pense na likambuya 50-50. Ezate po na libela pour l'éternité, même na couple na bino monde boye bande boko tia ba limite na kati ya couple po na kokitisa tension na kati na ndako.
eloko na beteli yango c'était yango wana bosalaka ba jugement d'agard te bato mingi bazalaka koti kaka abandi osala jugement d'agard tozala te Agar asalaki likambo wana Abraham azalaki prêtre makasi millionnaire à l'époque donc soki ayebisi mwana mosala yo yaka mwana mosala okima te yango moni bato mosusu bachange te yele bayebisa biso ki o apôtre Paul azalaki na bakunki oyo eza lokuta donc c'est ça makambo tozoloba yango na bosalaka barecherche l'homme est le chef de la famille mais na bajuif bakendaka kostanga biloko na bango Torah basi bazokende ko luka musala bazokende po baya kolesa mibali Julia kosi o Julia olobi makambo na otiela bino lien boko mona natalaki nazoka mongabi ba juif penza au mona penza bazotuna bango ba question ba kepeti na plage ba juif baza na jour na bango bakendaka plage ba o baza pena ba chapeau wana baza ezai chaque mercredi hein eza jour ba juif bayaka pona kosukwa na plage ngabi bongo biso kuna na Kongo nzambe soko mekolata kaka bikini ba côté la sirène wa mama yango na lobi bata Kongo botalaka ba documentaire monde zo évoluer botalaka ba matin msu bo changeango na Israël place Jésus a botama bakenda plage ba juif na ba chapeau na bango na talaki mais kuno ba bilome le chef de la famille na bino pe bozo ganga mais basi bazo kende misala bazo ya na biloko na ndako mibali baza nyonso na église kuno bazo ko sambela kaka na ba chapeau boy na ochalia ya documentaire parce que nga tala mi ba documentaire pour découvrir monde makamni ezoleka na monde tout ça là ezaka bien pour découvrir makambo ebele ba documentaire ba biloko ebele ba komi ko mettre ngo à jour batali ke na époque akala ndenge ba basale ba recherche même si ba mutali ya liboso na mukilio homo sapiens ezal susu bongo teza soki néerlandais ne la talaki donc ba mettre en à jour ba mettre ba biloko mususu à jour ba matériel mususu ezaki belé te e ba saki ba recherche wana ba komi ko mettre biloko mususu à jour ba pareil mususu bimi sophistiqué boko lala boko lamuka jour mususu ba bisio verset wana ezaki bongo te c'est possible parce que ça ba recherche bazo sala ya ndenge na ndenge mikonyoso bata science bazo kota ba pareil bazo kota bazo découvrir bien loko ezaki boete loko parce que ba matériel ezaki belete yango ko telemelaka te l'homme et le chef de la famille mambe c'est changer même na mboka na biso kuna basi pe ba komoke ko sa musala papa zana ngote a épaulé ezole kanango donc c'est ça elona kolo ba yango pour l'homme et le chef de la famille hein ezalate kaka phrase moko neti slogan l'homme et le chef de la famille l'homme et le chef de la famille non think about that donc soko ko aider mubali aider c'est ça ce que je peux dire nazo qu'est-ce que mon bébé ezota la dépression na lobaki na émission awa ngai na bandobeta c'était tellement ba dépression na bandobeta c'était na makamba ba stress parce que na lobela makamba ba stress soki bato batalanga kala ba omuna na pesa ba sorte ba stress ndenge ezosa na banzoto abatu ndenge bato baza kokufa pona stress alors ba stress wana pe ekoti na kati na ba famille na ba couple au moins ba comportement basi mutaza na être dépressif mais mutu bat bo azalaka na eka bongo ti tozo mona ba comportement na communauté na biso ozo mona mutu comportement na mutu akomi na ezo yebate même na ba couple mona mwasi azo finga mobali ko lobela mobali babe même na miso batu mususu pe mwasi aye ateli mobali vidéo na Facebook afingi mobali penza komi penza makomi na Facebook na profil afingi ya fingi même mobali azane na kati ndako et ba dépression batebele bazo sa ba dépression mais baza koyeba te or biso na Congo kuna babiloko wana ezaka e banda biso ngala comprendre nini na bando so kuna mama Sabine God is love na biloko ebele zo salimela biso bien na communauté
eza ba biloko moko banda kala banda bo mwana ba orienta biso te. Orientation esalema te. Parce que nga ko comprendre te mutu mwana mwasi mobali abali yo mais boswani oye nango na réseaux sociaux oza dépressif. Qu'est-ce qui se passe? Ofingi ti lobi susu ozongeli mobali yango ya ba biloko moko ba comportement moko boye ebanda bo mwana. Parce que mutu akobota madikuka boye ta bandi osaba makambo bongo ba biloko ebele eza biso to comprendre ngo awa eto osanga bana omona ba cours mususu ba pesi so ba parents mundele so mwana na ye azo se comporter mabe. Il faut ba mema mwana soit c'est pas ba psychologue ba sala tout ba orienter ba zongisa ye na nzela. Mais contrairement na biso kuna na mboka omona mwana da bandi makambo ya mobulu na bo mwana to ki songi na bo mwana boye bakate azaka na eka bongo ti akoli na ngo pe aye na ngo na kati ya communauté. Omona muta bongo trouble azotia na kati ya communauté. Kofinga mikolo kofinga eza ba comportement mo ba traita ngo awa. Donc mutu azawe ngango anini social skills. Donc ba compétence sociale. Ezate. Mususu omona ba ngango self skills. Donc compétence personnelle. Moi naza nango te déjà dès le bas âge na Congo ba traiter biso te na makambo bele yango na loba enyos na be mission na ngai ke éducation il faut banda na bana ndenge aba banda na ba bébé na bango que inane ba kena ekuna akende déjà quoi apprendre bébé mais ba koti c'est so pe ba moni problème moko boyezo se passer mbala moko ba bandi ko orienter mwana pam ba parents bazo travailler na ba service de l'enfance tout pour mwana zonga mais biso ba biloko ane salemité bino bozo tanga boye ba makamna zoloba bo mona même na ba camarades boza bien na camarade lobiso boswani oyo finga camarade na réseaux sociaux ofingi na nzoto na yo ofingi na ndaku ndenge zalaka. Est-ce que c'est normal? Eza ba mitu ya batebele zo sa bien te. Parce que moi na bandela émission ngo ezate na bandela nyonso parce que qui 9 sortes ya ba dépression na lobela kiango eza ba cours tozwaki na psychologie. Alors na yaki pe na lobela kiango na be mission pour na batu bazwa quand même idée na makama ba stress nde na zo betela ngo setende stress ezo sala na banzota batu ezo pesa ba cancer ezo kondi ma stress soki leki na nzoto kobela cancer okobela diabète okobela tension okobela ba rein eza ba maladie belé. Donc on a deux sortes de stress. Tozana o babengaka spontané na ba o babengaka chronique. Oya spontané mutu tout azana stress wana ndena lobara même bébé même mwana mukie azana ngo ya ba stress yaka spontané. Donc spontané ne sait pas que msusu mutu babengio msusu lo mo stress ya stress babilo moko ya bongo ya vitesse ba stress à vitesse après quelque temps au mona ozongi normal. Mais ya chronique eza o ke mutu banda vandeli na makanisi avandi na ngo elongwaka te ya ngonde sko zobota ba maladie belé nde il faut batu ba éviter stress et ko salope AVC et ko pesa yo nde nazolo ba palpitation cardiaque eza ba cours nazwa ki na pesa ki bato batala ngai. Donc ba psychologue bazali mais biso siko moni ba intervention na communauté na biso balinga okendro mona ba psychologue te pona yeso ake mona psychologue ezake aza problème mutu te ezaka problème mutu te eza pona ba orienter yo soki eloko moko ezo marcher te même mentalement même comportement na yo et a bien te pour ba msusu bazo sala na ba communauté na biso même na ba couple ba msusu bazo sala ba crise d'identité na beta masolo wana ami yebite so azanani bazo sala ba crise
na pesa na ba symptômes ba comportement wana ndenge salemaka tout ça là. Il faut que mon ba psychologue ba ko orienter mais biso to lingaka te au mona ote c'est kaza po na au mona ba psychologue te ba ya o médecin ba kisi te ba médecin ka ba kisi te ba traiter comme sous eza bozo sa ba séance bazo traiter yo bazo tuna ba makambo belé oyo ekoki ko ba yebelo ko nini ezotungisa yo comme ça ba orienter ndenge nini ko sala ndenge nini ko vanda na baninga ndenge nini donc ba bengo ko réintégrer yo lisusu na société parce que ba msu ba intégrité même na kati na ba ndaku na biso même na ba kati na ba couple ba msu ba za intégrité kana couple ne muka za wana comportement ya mabende na lobi boye mobali donc yepo na mobali aza mutute ko finga msusu respect mobali zate tout comme mibali msusu ako finga mwasi okanisalika msusu eza normal te eza babiloko akoli na ngokuna na bomwana siko ya ye na ngotina libala msusu amona ngo etata ne azai kusale pa mama na ye eloko wana ebota kati na nzoto na ye etikala na mutu faut ba traiter ye il faut ba traiter ye yo so mwana wapi nazo ki solo moko moi ekutu na beta ngo eza été pour na temps mobile azofinga mwasi o aboti le bana soki 5 soka kamati kofinga ye kofinga aloba mwasi ke yo ndeza wana nga kutu na linga yo karatika na linga yo nga jamais na lia yo bongo donc na lia yo ozalo kwa ngai fallait kana lia kaona pilipili. Qu'est-ce qui se passe? Moi, si na yo kendo ko loba ke nando ko lia ona pilipili ko vous comprendre ne na loba ba mikolo ba talanga que jamais na koka ko lia ya pamba nando lia on esprit ya ngai na pilipili mobali mwasi abotele bana zuku finga mwasi fallait na beta lisolo si mwasi ayo kosala nini aboyi kofingeleki aboyi na ye kaka na bana na ye wana mutu mususu azwi mutu wana azopesa ye respect siko ya akoma kolela na se ya immeuble ya mwasi kuna soka ye amona bana mwasi abi okomona bana susu te parce que ngai olobaki naza ngai oliaka nga l'esprit ya pili oliaka nga l'esprit ya ngai na pilipili donc okomona ngai susu te mutu andimi nga naki ngai azwi ngai na kovanda na ye bana wana oyo na boti bakomi ya ye malgré yo mutu bota bango mais bazwi papa mususu koyaka susu te ala koma okende kolela na se ya immeuble bozomona bamakambo ezoleka bacomportement que il faut batu ba traiter bango mais batu bazomona ngo que batu baza normal nga nazolo ba nyoso ba comportement mususu eza ba comportement moko fo batu ba mema bango et pas ba psychologue ba traiter bango ba mususu bazosa ba dépression de na lobi eza na ba sorte belé boko za la pena kati na bino mutu bozaka ne bien mais lobi alamuki akomi kolata ba couleur ebele na kati ya nzoto alati rouge na mutu atie chapeau rouge na mutu eza ba signe azwi chemise à vert atie azwi pantalon mauve atie na se ya makolo atie nini sapato ya jaune azobima ekomi kobeta ye dépression eza na ba signe ebele mususu na pesa ki ba symptômes même bana oka mwana ngaza ki bien mais du coup boye mwana komi kosuba oui mwana komi kosuba na mbetu na âge ya mokolo mususu ba 10 ans bana pe ba dépression beta bon ya ba courte zwa ki na transmettre ki bino ngo donc batu mingi bazo négliger ba biloko wana tozo beta ka ba masolo ba yibi soki nini non il faut koyeba ba symptômes wana zo beta batu na kati na banda ko zo beta même ba mibali zo beta basi zo beta batu ba komi dépressif na yebi mama moko azalaki aboti bébé na beta pe solo ngo ay raboti mwana na ye mwana akokisi 3 mois
siko so azosukola mwana omona azwi mwana azobete bambatela masoko mona dindisi esiko na bassin yo abeti ye ka ndenge mobali yebisi me yo fasoni ozosukola mwana omwana azoderange nga azotyanga makelele boye na kobete jumsu na kobambe na tiki okoya kuta na bambie na mire yabi obambe na mire asali yo nini ka ndenge wana mobali abi non jour mosusu na wa kozala te ndenge aloba boye akoya kozwa bebe oyo akobamba epe na mire nga ndenge na perdre bebe mwasi oyo na moi comportement eza bien te ndakendo koluka bapsychologue baye kotinda assistante donc nurse donc infirmière azala na bango na ndako mwana azalaki na 3 mois effectivement bandosa badépression donc so mobali asalaki yango te angaka beta mwana mutu na mire kuna ale bakangi akoti prison nde baye kozwa ye baye kokende na ye na batraitement bapsychologue batraite ye baye omona kazalaki na dépression abanda osala dépression oyo babenga dépression sévère azalaki nango lorsque ye mwana azalaki kopesa ye kanda donc mwana azotya ye soki ndenge soki amoni mwana azokoka kosentir ye te donc baeffet négatif ekomi kosala nde mobali ayaki kozwa mwana aye koluka bapsychologue bakei batala babi aza na badépression babotola ye bebe bapesaki yango epai ya banani banurse wana nde bazwaki bebe wana ti batraite ye bamoni ke sava nde baye kozongisela bango bebe nde mo mpo oza na mwasi na ndako oza na mobali na ndako mosu azosala badépression me ye ozobaka te azaka kaka bongo te toza na babiloko wana oyo bato fo batala namonaki video moko mpe batindela yenga awa mwa fille moko boye na mboka na biso kuna azokofinga weranson asali na ye eloko te azokofinga ye ozalaki ntoki boye ok kuna bazobakaza bongo aza bongo te eza dépression il faut ba ke koluka ba psychologue ba traiter mais biso mo akaka na lingala langa joana te azala ne ka ndenge wana azala ka ndenge wana te il faut ko kotala soko moni comportement moi ne changer to comportement mobile no changer il faut koluka ba aide ba psychologue ba sa nini ba traiter ezate ka omela bakisa maboma te kuna ezate mamba psychologie zaka mutute makamba mutute ya bata mituka kate ya bata maboma te ezali pe ba comportement n'est-ce pas psychologie ezali science ezo étudier ba comportement ya bato tozana ngo tozomona na communauté nde na lobi camarade ya lamuki azofinga moninga mais bazaki bien baumeli tout ça mais du coup muta changer bandi kofinga du coup okola mukaka muto sali eloko te ofingi ete oyibi eloko na ete a changer no eka ka pamba bo fingi ete a changer lobisaka opete moi po tuna te eloko ni na sali muto moi tuna ezate omonika muto attitude a changer emso zo sa ba dépression so to yebiti yango nazo beta c'est tellement ba dépression na makamba ba stress bon so nzamba permettre na moni parce que émission ngo eza na se na ko matisa ngo mais eloko moko empêcher nga te na zongela ngol susu ba d'étape ba sorte nyonso ba dépression na o batali saki biso na classe o na kopé kopesa bino bo comprendre pe ba signe wana et puis to koti pe na catégorie pe abana bo comprendre pe ba signe wana parce que biso mingi na Afrique au moins mingi ezaka bana bazaka ka bandoki tout ça là OK bana pe basala ba dépression OK bana pe bazaka stressé mais biso kuna to mingi ba négligeable loko wana bango pona bango mwana soka bandi ko suba du coup bona ki mukolo fo ba meme pas pasteur ba ki ndo délivrer or que mwana koko za élément mo ko sali élément déclencheur o e déclencher situation wana po ete mwana koma na ko suba même na âge à 10 ans mwana ba ko kange ba singa fumbwa na loketu baza ko bete ligorodo na sima Congo tout ça là or que aime sous ces ba dépression bana bazo sala effectivement bana na biso na Afrique basala ba dépression ebele banda na zoba ku wana na koma kotala yango na lobaki nzambe soka sungi ba pasteur il faut ko travailler na ba psychologue
na ba église na bino, c'est important. Tout le monde a même mindele awa, il y a des psychologues na kati na église ba église na mindele bozo mona mindele au moins ba avocat baza, ba médecin baza, ba psychologue baza, parce qu'il y a d'autres problèmes au ba traiter psychologiquement, il y a d'autres problèmes au pasteur à côté, ils ont nécessité médecin, atinde pas médecin tu le boka sambeli. Parce que ça ba maladie mususu ata bo sali ndenge nini bo prier bo sali ndenge nini soki eza maladie moko eza psychologique, il faut ka mutu wana ye moko afungola motema kwa bika ezali tozwa ki on ba cours bo melise même ba kisi combien ata 2 ans melaka ba kisi aobika te, parce que ça lié na psychologie ne ye fois fungola motema pona abika bokanga bino bandoki ya famille ebele. Donc c'est ça bat bazota la ngai tobeta akaba masolo mususu te nini bachubi mutumbeli kuna na oh kuna mama wana bakangi mtakala na ye bachango ba publier wana ka bat eh oui tindanga photo na ye donc moi bilo bat baroba balinga mingi. Or il faut connaissance pe ezala, parce que le monde a évolué, makambo belé a changé, donc il faut que ça la tout koye bababilo comme sous-soupé pour na et deux surtout son maman zanandaku okopé ko détecter makambo belé ba mi sous-soupé ndé nazo ba soko ziba cours sous-soupé au comprendre bilo mususu que moi nanga comportement na o ezala ngo sorcellerie eza soit moi nanga un sous azali blessé ne loko moko boye, soit surtout bandako ba parents ba soina pamba pamba au mona mona MC touché ye moi lo bato moi bébé komika mama wa alela ka pamba eza ba langage mais yo yebito meme pas pasteur ba chubi ba beti ba huile d'olive ba msu ba cha bomba huile d'olive tina ba misu ba fungole ba misu ba che ba huile d'olive ba azando kya pumbwana butu njoke za makambo ba dépression na ba stress ozo mo atie bato pe ba bebisi bana biso trop bana biso bakangi ba ba nchore be na Congo, même ana poto ba comme ko stressé bana biso alors faut pas raisonner trop bokenda ngulungu te, faut protéger les enfants surtout na banda kunde na zolo ba parents bozotalanga so bwanda ko boswana pamba bana na bino bazomona bazokapter yeba que un jour il kamba dépression et ça na vie à mwana, soit problème moko ya mental et ça na vie à mwana kolobate kindoki. Donc bocha kimia na kobeta ba masolo o ya dépression soki nzamba pisungi na kozongela quelques lignes pour na kofungula bato batala kingai te moi bazwa moi connaissance wala o nzamba sali biso grâce tozwa ba connaissance na classe, tozwa ba cours belé na classe ngape na transmettre bino yango. Donc son nzambe appelle pour comprendre que niveau stress et bomaka ndeko nazo beta c'était ya stress tout bozo mo ba vidéo nazo ça même nazo flasher ya mikem kelo ba qui ma stress parce que ezali eloko oyo ko boma même koleka cigarette botu na ba médecin ba yebisa bino ya omo bazo conseiller il faut bima pour na clôture na beta no solo médecin biso to belisa mutu, alors médecin avant sabiso sabiso boye moi na poto soko za na esprit ya kokanga makanga na ndako okufa avant ya conseil médecin pesa biso na zo bisa bino abi il faut ko bimaka bima soko za atane loko ko sala te kenda ta mol o tamboli o changer air o zongi. Et en plus, ceux qui au lié na butu, nde biso to uta misala, o uti musala, au lié, yeba ke biloko ane kitamba moti. Ceux qui oye na 19h au sala ramsa par exemple, zongi 19h au lié 19h, ceux qui 20h, il faut kende kolala lisusu soit 21h, yeba ke biloko wana et qui taramba monté et qu'on vende dans la carte nzoto et s'est transformé en gras.
yango omoni bakonseillaka mutu soki alie abeta mwa tour po biloko ekita ou soit soko kokobeta tour te il faut na 20 pembeni omeli 20 po 20 sala nini ezo kitisa biloko ou soit il faut faire trop des exercices kobima kotambola même 30 minutes à marche tout ça là et au ça là bien parce que batu mingi bazotala nga boyebi nde tokenda misala bo omona ozano pe na temps ya okende kobeta kayu tu wana eza masolo mosusu tokobeta sima il faut éviter stress soko ozana ngote yebaki nzamba kopesa yo kaka babiloko nyonso oya mokili tukutaki tukutika nazobetela ngo sete ke okangama otia susi makasi ekoboma yo o ba facture eleki ekoboma yo on a sala nini na Afrique il faut na tinda mbongo bato amba vivana bango bien bomona bango te bazobala kuna bato basala te bazobala ndeni siko yo tia stress ko biso mingi batapoto to ba stress mingi yaka mika pona ba facture mais pona bato pe Afrique siko oya kokoma dépressif pona makamba Congo pona ba bengi tinda mbongo sala boye mutema moto okomi ko kanisati ememiyo na ba maladi mususu okomo bela ba mutema ba bilo mwa ndenge wana ba kokufa te bazali ba vivaka ba mususu bazobala tozomona na ba video kuna tala mutu asala te masali mariage baloué ba salle ba bini ka mbongo oyo tinda ki wana ba sali sel ba fête na bango ba msusu na ba bar bato bazo takini bazo ba bar ezotonda kuna me yo awa ozo yoka souci fona tinda $200 alo comme ko stressé nzoto comme ko stressé na beta de kayu na sala boy kuna tindra mama na tinda baleki na ngai kuna boy non so ezate et puis au coco m'a répondeur te que téléphone ngamo na komi répondeur ko ba msuba koma ba répondeur ko na mutungisi ngana uzwa téléphone il faut discipline ezate na ngote so na zui na kopesa pour l'instant j'en ai pas na ko ma téléphone te parce ba stressa pe biso batu msuba zo stresser batu ya poto eza batako ya Afrique na kosenga omona mutu msusu mbongo ezate akomi ko raisonner na ndenge bozo mona nde bazobeta biso ba serum awa bobi serum babenga serum donc bakosi na ba mutu a maladi te babeti o serum yosko palpite papa okomi stressé okende kozwa mbongo tia mbangu ali eba kozwa mbongo na basali makambo na ba mususu. Faut éviter le stress bato bazotala ngai eza vraiment nazobete nango c'était parce que eza makambo tozwa na classe na transmettre bino yango wana o nzamba pesi biso to mwa mayele ya muke tozokende la classe bazopesa biso ba cours wana biso pe to transmettre bino yango pona oyeba que stress eza mabe bima vacances yango yo ezokende na kosila donc kende bima ezaka to kende Afrique okokende bamboka pembeni otamboli na bana bokei bosakani bozongi okei soit ba movie ezali ba festival ezali belé kende kovanda ndako te nde na lobi médecin penda pesa conseil nga ayi kovanda ndako te bato bavanda mi na ndako na poto basala ba dépression makasi et puis bakufa avant faut bima parce que toke na okana ndenga Bible baloba nini solitude yango frappa da roi David te baninga bakebi tumba ya tikali kuna tia ke koisama na buzoba ndemo pe bato baza toujours na ndako mwa bo bakoisama na makambo belé makanisi ba msusu bakomi komi koisa na internet ba piéger bango pourquoi parce que tu es toujours à la maison tu ne sors pas tu ne fais rien mais soko bimi au moins ke oko éviter ba makambo susu oke otamboli ozongi oye oke ata na mall otamboli olexi mopepe ozongi ovandi c'est ça bomona ba psychologue mabete so ozomona eloko zo salemela yo
il y a bien te ba pensée négative et comme belé se répéter faut que le ba médecin ba psychologue plutôt. Donc c'est ça na libanda ba crème ba côté que la bana ba crème ba za na air na bon ba ya kawa ero bana bazo landa bango. Donc c'est ça nzamba pambola batutu batali ngai namoni Sabine abinini psychologie intervention dépression na problème mental ya ezali ya ba dépression ezali na ba problème mental ba bazana ngo bozo mo ba comportement te botala te lisomo na beta ki ya nani ya ndeko moko boy akendeki ko tala ba camarade nae alati sapato ne bota ba comportement ba botsala alati sapato sko batu wana ba ye bazui na camarade azui nini appareil akangi photo ndoka étiquette etikala ki ya goodwill ba étiquette ba goodwill wana ba goodwill ba benga woni ba maison ba bilambo de balata dans seconde main voilà bazui ba kangi photo oui ala takande goodwill est-ce que c'est normal bon matike batabomba batamitu camarade oyo ayo kotano na ndako yo zo landaka oye ba griffe nini ya lati buta ba comportement mususu camarade atikela ka ndako na bana tala ba mama mikolo mama mukolo ba se familiariser mususu bwa keku pardon ya tikela ngana bana kuna zoya nzoka ye loko ba chambre de biso a poto ezalaka na ba fungola te ezaka ka boye serrure sans fungola ye baninga batikela ke bana ya kenda na chambre kuna azo akoti na nini na closet na ba onso la garde-robe azo tala ba griffe bilamba botala niveau azo tala ba griffe bilamba nyonso kanga ba photo ba griffe mususu ya bilamba o balataka jour ba swana ki ayebisi bango bozana bino pe na eloko te ba griffe mususu bolataka wana eza ba bilamba ya Valley Village obi Valley Village bato baza bayebi na mona betiquette ba Valley Village na ba bilamba la bino eloni ya molonga bozana mais bato ba wumeli ensemble ba vandi comment mutako comme l'intention wana ya mo bato mingi na poto balina ba soso ka bato na bandako te o aye apesa mutu moko confiance ya 100% sorry bat balingi yango soute a préféré avane na bana na ye na mobali na ye pona ba bêtise aboye poko kuna ke batama boma bazali camarade bo umeli bozala ka bo komi famille mais okanga kabafu okenda na chambre bango fungoli olio kengelele bana yo kei ozo kanga ba photo ya bilamba na bango balata ka étiquette ya bilamba mo degré batama boma woni za mutali boma asala mutu ezesala bien te pour na ko comprendre batu ba comment ba comportement boyete ya ndenge oyo. Donc comportement ne zakaka na kanga ba photo na garder bozomona na garder ba photo a Julie jour to ko soin na ko publier encore. Julie sokaye na ndako na yo il faut era longoli sapato yo ke ko kanga photo et sapato ne photo ota la griffe soka la ta ki griffe nini lobi so bo soigner le olobi ala ta griffe ya Valley Village ozali boma. Donc c'est ça et loko na kolo ba yango wana ba mama botali ngai toko beta ba masolo nyonso awa même ya ba dépression même ya ba langage naza éducatrice mais nazo pe ba cours mususu à part éducation ya ba langage des enfants na compte gouvernement na yebinde nini bana basala ba langage na bango na kopo aider yo au comprendre langage ya bana na sala inane na cours wana ba futelenga na compte gouvernement
Donc, je peux comprendre le langage des enfants de 0 jusqu'à 12 ans. Donc, je peux te dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, les habitudes dans la salle, à part cause à la éducatrice, na kepe cours, et langage des enfants, pe na salle qui a une année. Donc, je profitais. Nanga na ndenge gouvernement fouté da ki free nga kende nanga na tangi. Donc, na zuipe ba cours mususu ya nutrition free na compte gouvernement. Donc, je peux toujours aider, tu vas comprendre le langage, yabana, tout ça là. Et ça, quand tu dans le lobby, tu vas comprendre le solo. Oh, bakangi pasteur, songolo mutaka là. Non. Ma solo, je photo découvrir pesali. Né dans le langage des enfants parce que bana bazali na kati na banda coupo batu ba kosa kaka bisote ke bana na biso bazana bandoki ba biloko moko ndenge wana. Il y a des langages oyo ko comprendre que moi na azosala bo lingo laksa nini et ko aider ba maman mususu. Donc c'est ça, que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Donc ne soyez pas trop stressés. Pas trop de stress, ce qui est l'occasion. Donc quand nzamba kupesa yo cause la stressé te nazobeta c'était ba maladie zali ebele na kwa na liste ya ba stress ya ba maladie oyo ebota makana ba stress na pesi Patricia Mbote azotala ngai don nzamba pambola bino kuna na Gervais. Donc na kwa na liste wana oyo ya ba maladie tozotanga ngo biso nyonso bomona stress degré ezosala. Donc tout temps à peine na yeli bino na numéro na ba livre botala bozomo ya mo ba docteur bazo pekisa ba stress. Donc c'est ça nzamba pambola bino nyonso apambola pambola bino tout bat o bozotala nga sikoyo ba o bakotala nga mikoleko ya o eza lokwa livre électronique hein? Donc ce qui le lot talingate un jour même 2 ans plus tard tu peux toujours regarder et ko aider mais ce qui ba salineni ba mettre à jour babilo comme sousou na roya toujours ko sabino ke eloko boy ba mettre en à jour eloko boy ba mettre en à jour. Pourquoi? Parce que ba tout ba yeba quand même il faut to aider communauté na biso kaka na ba buzo ba te to na moni Patricia Lobinini. Je peux aussi intervenir comme futur psychologue. Voilà, Patricia Pelobi a beaucoup intervenir toujours comme pour Azosa peut cours à psychologie. Donc elle peut toujours intervenir. Donc pour nous kamba psychologie maman ba papa tous en batu bazo landa ba cours wana nga cours na linga ko leka psychologie ezate. Et il y a 2 personnes 2 bateaux na linga trop ya trop eza ba médecin na ba psychologue. Donc département on a donc psychologie ngai donc nana ba livre psychologie belé na tanga ka ba livre msusu ebimi bona sombi ba livre msusu za cher au moins $200 mais na sombi on se documenter ba livre msusu ba 150 na ba livre msusu na sombi ba $155 livre moko mais nazotanga pour nazwa connaissance. Donc c'est ça, que l'Éternel vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme soit avec vous. Nzamba pambola bino apambola tuba talinga Sabine, God is love, Patricia, Kaindo, Gervais, Bilili, donc batutu na Sandra Linda Namoni Mbote na bino yango wana. Donc na Alain Kindeki tokutani na rozala sous lobiso dans 8 ans na yé pour ba masolo de kebele na pompele bino ba masolo papa. Donc merci, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup.